Chantal Yanzambé TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambé TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambé TV. Cordo, il y a groupe salon. Quand il y a ce problème, vous allez entre Bangon et la famille, il n'y a pas de problème. Si vous avez un franc, puis c'est un franc. Si vous avez deux francs, puis c'est deux francs. Pas de problème. Donc on les a pas donc il n'y a pas de problème. Mais étant moi là, quand il y a papa Kokodio, qu'on est pas se présenter, acte pour les familles, beaucoup ça là. Bobo il va pas filmer, Bobo il va artiste comédien, bah il y a ça pour la ligne rage na bien. Non. C'est Bazali. On est de la presse, bon, c'est la famille qui est interdite. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour le gars, présent Massa, c'est notre terrain. La présent JP Massa. Nous sommes la monnaie. La monnaie plastique. La famille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Matin, je ne pense pas. Peut-être que ça va mélentendu. Nous allons depuis 18h, on était là. Vous savez, interview dans le quartier. Oh, Ali, c'est les responsables. Famille, on a souvent la famille, non. Ma manière, c'est ça. Donc, voilà, c'est-à-dire, la famille, on n'a pas de voyous dans la famille. C'est ça. En tout cas, peut-être on a une exception. Donc, peut-être dans son côté, il n'est pas de la famille. Mais absence, il y a parti c'est pour métier au but on a vraiment la but de mon famille. Et ça, le absence totale, il y a parti c'est pour métier. Pour assister à matin, papa bon, on a eu un problème de côté, ils sont absents. Bon, on a évité pourquoi, mais l'essentiel, c'est que le président JP Massamba, à tout moment, pour me déplacer à tout moment. Il y a carton qui est présent dans la tente. Après, si il y a un numéro na combo ya moto, il faut que tu aies sur place. Il y a des temps qui sont voilà, merci beaucoup en tout cas pour le témoignage. Papa JP, vous avez dans la gamme, il y a artiste comédien. Mais au monde, ils ont choqué que artiste et comédien, qu'on ne se voile pas la face. Il y a absence, il y a artiste et comédien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a matin, il y a papa Kokodio, artiste et comédien, parce qu'il absent. Est-ce que, et ça pour papa, il y a Kokodio, parce que c'est une scène, comment on a battu, parce qu'il y a mis sur scène pour qu'il n'y ait pas. En fait, les gens m'ont bonté, des communication. Comment on y vit à Bélaki longtemps. Et puis, dans la communication, les gens forte. Quand quelqu'un meurt, ils ont dit que c'est un peu ils ont dit que c'est la communication. Il y a plein de gens, même pas qui veulent montrer les éléments. Donc, ça va quoi que j'ose croire que le lobby n'a mort pour être côté libre, parce que tout le monde qui est en réunion, tout le monde est les artistes et comédiens qui sont là, tout ça qui est réunion, il y a maman Souzi, il y a papa Kokodio, ils ont informé, parce que en fait, je pense pas Bazali même 10% de la population, non. Au Bazana, peut-être Bazali, minorité, va représenter tout Bazate. Bon, moi, je peux m'attendre comment il y a tendance, la jeune fille Mora Koufi, pas Mora Koufi. Au sauté, papa, on a génération les pneus Zati. Les générations, c'est collé, on va être ranassé. On a vu c'est pour mon aiguille, tout ça, la plupart, âge, Bazate. Mais tandis que ce qui n'est pas souci, il y a ces faits, masse anaïe, public, monsieur, hôtel, peut-être Teresa, peut-être ici. On va dans la génération, on va avoir masse, on va voir, et qui a tendance à pour y aller active dans la scène. Et elle, lui plutôt, elle est souvent active dans la scène. Voilà, il y a une dernière question, ils ont choqué,
artiste surtout pour la corporation RTNC, le la maman dit qu'il va exposer à RTNC. Mais il n'y a pas qui va exposer la RTNC selon le programme à cause de l'exposé kakana morgue de clinique. Pourquoi et ça la mis il y a un moment de communication et organisation. Nous avons organisé matin à Oul. Nous avons un rapport mon calendrier. Puis na yeba ko cocher na yena ndam ga famille je m'incline et puis demain dans la mort c'est filmé côté organisation na habité nani a organisé est-ce que ça famille yemoko ou va aller associer dans groupe na yé so va associer dans groupe na moni cordon massage la question pour non massage parce qu'il y a dans pouvoir répondre nous peut-être est-ce que espace est occupé ou besoin occupé pourquoi ça une bonne montée après une semaine gaba kundié pourquoi parce que yenda ko répondre parce que nai na pas na pouvoir répondre ma question il y en a bi matanga tanto kufaka bato batika landi basara matanga biso bato batika landi ba organiser ba pesa nga aura ndenge balinga za pesa nga ndakisa maman zita matanga yaki na RTNC peut-être yaki groupe nzoi mais ko di pegi na RTNC Chaba pegi na RTNC pourquoi lui jolie question mais faut tout le monde sceller mais tout na la coordonnateur be bande ko ya salon on est baza na pouvoir répondre aux questions. Voilà, merci beaucoup en tout cas papa. Merci. Pour Dieu, mes condoléances d'abord. Merci pareillement. Paya Boui. Makambo Domona et de choqué ils sont vraiment. On a kasi tout le monde a parti c'est comédien bayete na matanga papa ko kwa za ki grand acteur ya mboka o to ta la ka ko ta mama c'est comédien bayete masamba bayete bo pa masamba onango bo pa masamba za donc o sigi pe bo mona parti c'est comédien bayete o mo biso banana avant le moment ka biso be ba parti c'est comédien o bino bo ka bo mona matanga ka biso ba o te me biso do mona bino na matanga baninga o za ka penser belé motivé botondi na ba be mortuaire botondi na ba si tu as commis 23h, c'est là, non, ça 23h. Ça Dieu peut passer na bango. Donc quand tu as 23h, l'aime sous moi 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, bah tu souper ba oyana. So là l'aime sous moi na ba comédien mu souper ba oyana. Là na yé parce que na disposer tananga. Moi qui tananga, na so ka bien te mais na si bo ka fois na des jours. Donc na ka bien te mais na forcer kaka pona ya matanga. Na ya en tout cas vraiment là la ça m'a appelé ça là mais tu passes la linga pena na sala pour ça là bien. Et ça là quand même bien. Oya pour les na ba o lela. C'était sur la monument na ya pour azami na mona kena na ya nzao. Na mona bisenga bien te na qui passe. Donc c'est ka to ya. Bo beteli ba kute ke o ba comédie ba yete to ye biso ka ba comédie on biso ye oui. So nga na ye 7e bagara ye Karine ya mado azawana Karine Kuto azawana na moni nzao azawana na moni pa mandosi na nisuna ya biso ba o to ye to ko représenter baninga o ba yete peut-être baninga o ba oya na sima na biso de bo biso ko ngata bonga libanda vraiment ko la te mais groupe salon automoni vraiment ba yete ya groupe salon bonga la zone groupe salon te parce que ka artiste comédien déjà afi na ko tuna bango ba sa ba papa ba mama ba sa ba tali photo donc na ko kota na bango te na ko kota na bango te mais em soupe ba oya ka yo na lobi karate lem soupe ba oya o la lem soupe ko do 23h déjà dès que 23h boué lem soupe ba oya na bango ba 1h ba 2h ba 3h ba tout sous aussi ça na ba na bango ça na banda ko lem soupe ba oya ba oya ko la. Mais selon l'organisation de là, plus les artistes et comédiens, vous êtes trop penchés dans l'organisation Matanga ya Suzy qui l'organisation Matanga Papa Bongo. Si on a émis que Matanga Suzy, depuis Suzy a pu finir dans la quête. Ok, peut-être qu'on a la non, on a quitté. Dans la Gana Sarah Marambo ya Suzy dans le non, on a quitté. Donc, ça, on a moi, Matanga, Obi Matanga. Bisous de Kabulate, de Kabulate. Bino ne ba koni fati de be boni bisanga ka benga bino ka bon po bino bozande ma poza ma bébé mo bino amsu sala biso moni neza bongo ba oya na bango kaka OK o ba za pas souci ba on peka msubi ba za peka ba ya to sala on ka be to ka et ça peut tout passer OK ko to leli ta oye ko to ko leli ça passe biso msu to koma te ba choc et les quatre trop la vie koma so leli ka moi mtie ubeni na ça
Nazara avec quoi na ya buta ba benga biso ba koni fuati ya ngane bisa so valeur te ba benga bino te ba benga biso na ba benga bino te ngam na benga bino bongo siko nde ba benga bino so na valeur te ngana benga na bino bongo te ke po boza valeur te te bona valeur ba ndeko na bona valeur na silika parce que garçon na TikTok baza na ngola soit disant le ba ke ngana na botela mwana so na tikile beba ka ya za TikTok ezalo yo kaka si te za lokuta ya loba ebongo bakoni fuati ne mutu bazwaki eloko wana batombo ya oyebi kombe bafingaka lokwa nazalanga mutu moko boye siko nde babengani biso na kati babwaki biso libala babengani biso na kati wana eza bafamille aza mpe ya koko aza mpe ya famille ya bana la miso famille na bango bango bayebi na bango ntina oyo babengani bino balingi bozala te mais lokwa babengani biso bakomede bato na bino biso oyo toyeti eske yanga kuna ndingaka koleka na pene kolingana bamiko ndenge oleka bamiko te mete nde botelemisika eza masasa abi balobi tosabotaki ye baartiste basabotaki il paraît baboyi to filme parce que baartiste basabotaki babi basabotaki maladi période nyonso wana mayebi nanga teke ntango tuna passeport nayebi nanga makambo olingana nde oloba te te nayebi nanga makambo wana te wana yebi nanga te tozala bien biso nanga alingana ya bino na biso tozala tokaa bien tozala kaka mémoire mpo toza bandeko toa famille ezala bajournaliste ya biso internet ezala biso bacomédie ezala bamisien tozala kaka bato moko mpo tozala kaka na bolingo tozala kaka bien donc ya motu ya kaka biso beye na biso matanga oyo baye kaka oyo mpe baye te baye pete oyo baye pete na biso baso bacontre donc lobi eza mpe mokolo donc tokokondane bato lobi so baye te lobi loko eza moko basuka so to bato baye te nde tokokondane bango. Voilà, merci beaucoup. C'est bon. Maman, c'est mes condoléances. Merci beaucoup. Comment mieux vraiment la matanga ya papa ko mais ba bengani biso na kati kuna ba yote ba se commettre ba contacter opinion on peut soutenir qui ko mazala qui vraiment dans les besoins et puis ko banini par rapport aux familles te na bi ke beaucoup c'est les familles makamba donc c'était pas des là bengani biso to bandi ko zora ba image babi misi biso babi avant to filmer faut autorisation ya famille pour que to filmer parce que yebi ke ba chroniqueur bazala ba trouble yango basali bongo parce que tout ça la trouble na ba matamzo to aka ba pandisa bango limbisa bango vraiment filma ya koko to panja sango bato baye ba vraiment eloko na moni mabende yango wana basali mabe kote wana eloko na kosenga na bino bolimbisa nano ya mibale nayebi le pourquoi basali bongo te mais eloko na kosenga na biso bato oyo tozoyaka na bainformation oyo te bobenga na bato théâtre bie bobenga na bajournaliste wana nde mabe makasi po bino nde bozwaka image po biso toyebaki no ya koko abelaki liboma ya koko abungaki ya koko abane komona lisusu te ya koko bainternaki ye quelque part grâce na bino yango na kosenga na bino kaka kino bokita mitema parce que toza bandeko na bino bolimbisa vraiment en tout cas tolela ya koko soki ekosengaki bozata libanda bokangaka biso ta libanda tokangamaka ta libanda mpo bosalaka biso bainterview eza problème te bakata misiki te bakata misiki te po biso tozwa te image te suka nango bayebisi biso nyonso tozala libanda ok nzambe alimbisa vraiment en tout cas nazoyoka soni mpe mpasi mpona koloba nyonso donc bocomprendre ngai donc banda akufaki na ye kaka lelo na veille mortuaire donc moi na complété bele ya teta mosunga mo mpe na kokota babengani nga donc nayebi te donc tomenga nano ngai na bino totala elongo so babengani nga mpe bomoni mpe kaka eno c'était bagarre mpe babenganaki ye mais c'est une bagarre en tout cas comportement la vie les autres se répéter toujours à chaque fois que l'artiste est comédien oyo amonene akufi to mpe oyo azalaki toujours sur scène oyo bande kotonene mingi okendaka mpenza mingi oyo asusi tomona ye bino vraiment ozalaki ebele botondaki mais oyo papa kokodio on sent vraiment que baartiste et comédien baza te baassiste te mpo anini bacomportement na bino ezocontinue kaka kose répéter non il y a beaucoup de gens bayebaka makambo te eza de génération à génération ozomona fo tolobaka vérité bato mosusu bakoloba vérité te omoni motu mosusu ayebaki papa kokodio mais atikala kojoue na ye te par exemple nga naza na affection na ye te na ndenge mabe te esa ya ranking te mais ayebi nga nga mpe nayebi ye tovanda na bamakambo mama olive lembe toza ne mpe en plus église moko na liloba ozomona
mais ngana ye totika kozala na sainteté donc affection penza eza makasi te par rapport ya souci donc faut tolobaka clair mpona guerre ezalaka te kosolola mpe kokozeba na de temps en temps ta bokuta na misala baaffection emataka elokola mwasi na mobali ti mobali akolinga mwasi te mais soki mwasi alingi déjà mobali à partir mwasi azopesa mobali na affection non à la partir wana bolingo ezomata c'est comme ça wana sikoyo fo yamba président de la république oyambi bato ya RTNC oyebisi bango mpenza en tout cas eloko bosali ezalaka te mpo fo boyamba mpenza nani kokodioko fo balela ye pena na honneur fo basala ye pena boye po baningane surtout baningane mpo ngana eza na génération moko te ngana otali na télévision nazala nanu mwana solo te na kopusana pembeni ke ngapi na kosalaka théâtre un jour naye tozo comprendre ngai donc bato ya génération naye bazali de bapapa basulu bato bazali ozo comprendre mama zita kufa déjà personnel bapapa masumu papa kodi akufa bamama linga bamama boka bapapa masasi omoni bato oyo tokoya liboso kokuta nanu awa bango et après bango baza bongo kasi bosi bango baintervite bango boyeka na biso okondane biso vraiment mais kasi bango bazolinga te bango balingi te bokomprendre bango baza na choc choc eza nano makasi choc eza nano donc ntango oui chéri s'il vous plaît olobi bien que aza génération na yo te génération na bino te mais aza collègue na oyo ya mosala na qualité na ye ya icône ya mboka par rapport ya mosala oyo asali na mboka na biso RDC pourquoi bokoki kosala bokoki kotia jour ya veillée mortuaire na ye na baartiste et comédien ti bazocélébrer mariage ya ndeko na biso sikoyo likambo wana vraiment en tout cas bolimbisanga na boy soki naye koloba likambo boye ekomi yo c'était bagarre alobaki boye ntango mosusu mariage ya coquette mpo na ngai na kolobaki mariage ya coquette date etiamaki déjà avant ya kokwa kufa ozomona siko bato nde tokotelema nde bato nde basalaki programme organisation parce que mpo bango bayebaki collègue na biso akobala ozomona ane bango siko bamoni ke collègue akobala balongoli collègue bazwi batie omona esali trouble ezobimisa biso siko biso nde toza mabe ifaki bachange jour babake non bo veille mortuaire eza jour tel boyo batia enterrement wana omona bacollègue bandeko na ngai nyonso tout balingaka bazala vraiment awa voilà merci beaucoup vraiment merci beaucoup Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Nzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chez Nabanamboka, Chantal Nzambe TV.